Gémido, la télé number one. Gémido, c'est la différence du monde médiatique. Gémido, la télé number one. Gémido, c'est la différence du monde médiatique. Gémido, c'est la meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Ok. Bonjour et bienvenue à vous, très chers des abonnés, très chers des internautes, hein. Vous qui êtes toujours connectés, branchés sur votre chaîne Gémido TV, Gémido TV, une chaîne YouTube pas comme les autres, hein, chaîne YouTube. Et puis ça nous information est solo. Là où est bongo mamba musique, mamba théâtre, marambutu, et autres qui en Angola, tout en Congo quoi. Là nous saluons hein, notre patron à partir de la Suisse, hein, les boss de Ondinga. En tout cas, tout peut suivre mot télé place aux alliés, tu dis que Kalani était là-bas jour autant à Tozano en Luanda. Eh bien, vous comprenez que tout ça, bien, un plateau habitualité, donc ça, il descend. Sur si ma plateau, si mon Congo, ils ont c'est déjà image au place de tout ça, la référence 6-6, parlant que Nicolo, ils ont abonné la référence 6-6 et pas ya boss Joël Matubakana, docteur, tout ça, tu go sur l'année, puis pour actualité, mais seulement besoin de mettre ma côté, on a parlé qu'à toi, tu as sango. J'ai mis dans le roi, ça va bon vérité, tu as quitté tout sur l'année, monté, bah, ma soeur, ingénieur, en tout cas, sur moi, bisous, pénal, font un bisous champ. Oui, boîte à docteur Matubakana. Muito boa tarde, obrigado. Nalingala balbambote. Bote pénal. Tu dis que na yo, hein, tu bunana na lingala, voilà quoi. Mais le roi va parler, on a bisous partout dans le monde entier, tout sous kaka, et puis on a bisous, on a bon portugais. YouTube est derrière au fond, tu dis que lingala, ils ont langue, oh, et puis ça rapide un message, na quoi nous sommes dans l'an bisous. Boni ba santé. Oui, santé très bien, santé très bien. Vous avez Nangolo Nzambe. Malgré tout couture awa mais tout dimanche peut-être que tu dois tout monde na yo tu riga basango ndetska masomo beza awa il a fallu tout landela ngo mais tu yeboye to na monika ka na to fika etika le kuto mais na yo mona yo ba bi pako boka ngunda na poto ya discuter donc auto sala si ba demo comment là bon bato mokili baloba na bango lokwa tozali na eloko ya nzambe fo balobaka nga na kobwaka ngunda na poto te nakenda mpe poto nazwa visa te naza na mwasi na poto naza na bana na poto na kobwaka ngunda ndenge mwasi na nga azali na nationalité anglaise mama Godin Nzikisa esika ozali mbote na yo na losako mama ya bana aza anglaise siko mobali nabwaka ngunda na ndenge nazwaka nde traitement na poto nakendaka poto na nde moko naokende 6-7 8 fois nakende nazongi yanaki ebwaka ngunda ça n'a pas de sens eza nakoka bata mokili baloba mosusu aloba ya mbendele wana mosusu aloba yuma wana nandimiki yuma na ngai minaki yuma wana leki na nga bango tu profiter un peu pour savoir tu vois maman Godé hein maman Godé Nzikisa en tout cas maman Godé Nzikisa na kata Londres tu peux suivre moto belé quoi balobi isika mutema docteur Joël Matubakana fandaka na bana nyoso wala na biso kuna à partir na bango anglais belé donc tu vends anglais bien tu peux sa moto anglais pour bana na biso docteur tu qui basango babi awa il paraît masolo ya marathon je dis que l'autre fois tu solo là ka marathon esali maki tu ka basango mais net ba biso ba tellement que tu peux d'ailleurs bien té na jupe ton image tu dans l'ensemble est-ce que marathon année les ça va bon nga nazaki na poto sanza mobimba marathon année les nazaki na poto nazaki te mais na bango ba image na bango là qui chaque jour non ça a bien passé bon malgré que jamais tu eu kosepelisa ba italien na ba français mbala moko aussi c'est un peu difficile mais grosso modo bato basepelaki bien c'est pourquoi basengi tozongela donc tozali kobanda yango le 6 oyo po tosilisa le 5 ya sanzo mosusu ok tomoni pena eloko emengi biso yango wana po tomoni bafiche bapublicité déjà na Facebook tout ça là bayi marathon na le 6 oyo samedi le 6 marathon ezobanda yango toyaki penda po toluka tosolola toyeba information il paraît tobanda na fondé mbonda motu akosala bon ouverture ya marathon oui tozali na bamusicien ebele baoveta tozali mpe na bashow ya kudoro na ndenge outi koloba ouverture ezali le samedi avec fondé mbonda toute l'année donc tozali na fondé mbonda napesi yo mbote esika ozali mon artiste fondé mbonda donc le 6 juillet donc tozali na fondé mbonda awa marathon na biso mpe bandi bozali invité boyokozwa baimage marathon bon ça promet hein malgré tout ça na ntango malili mais awa tokotumba moto ekozala donc bato baomela na malili
bato parce que air to banda babi to an tozala fune toute la nuit to banda air. Non, en tout cas, marathon na ba maman na baza moto pe ba maman ba bandaki ya baza moto na mona bango 8h ba menaka déjà masanga na bango. Mais na bi ke concert au banda ba 18h30 19h concert au bandé. Donc avant na ba DJ ne ba obeta ba musique na bango. Mais porte za nango vert, porte pesa nango vert to zaka na moi place ya billet na place ya VIP. Ah moto ovanda na VIP nde aza na droit ya ko futa billet pour azala l'aise. Espace na biso nyonso etikali eza nango kaka oyo koti somba mela na yo ndenge olingi porte ezali ouverte tozalaka na mwa ya droit na place ya VIP. Voilà. On okota na VIP nde fozala na billet nayebi te soki déjà toza na prix ou soit tozali déjà na prix eza nango abordable 2000 kwanza ya pa na bandeko na ngai baza bauti mpe na poto toyaki na bango nzela mo balobi mpe bazala mpo na bino lokwa boza na mbongo ebele bofuta 50 euros. bana poto nyonso tokofute kopesa mote na bana poto nyonso oyo baza awa na Luanda tuka maratona eyebanda awa na la référence 66 balobi palanka masolo eza na la référence 66 et pas Dr Joël Matubakana en tout cas balobi VIP mpona ovanda na maratona wana otala concert afunde ozotala bakudosi na biso bakobeta otala penda mamoso eleko ya calme otutala na bato te 2000 kwanza pamba 2000 kwanza ana droit consommation te apa sombi aza na droit ya consommation te donc 2000 akoti ntango akota po avanda mais prix mpe oza likolo te kuna totekaka na kati wana prix ndenge moko na bato nyonso baoteka libanda donc 2000 kwanza na donc elingi koloba bapesa espace ovanda kimia bametre baza pembeni wana motu moko mpe te akota kuna aya kosenga atungisa nonono donc soki olingi keno ovanda motu moko te ya kotungisa yo asenga boye azongisa boye ofuti 2000 kwanza ya pamba ovandi esika tokanga ya VIP wana motu oyo azali na fita wana te akokota te donc bazala l'aise boya sécurité ezali ye moko docteur Matubaka nano azalaka sécurité ye moko azala na sécurité et à part ye moko basécurité mpe mosusu oyo bobengaka bapomba bato ya makasi bazala te bino sécurité ya liboso ye moko docteur Matubakana wana uti obangela te po tomona ba concert ileka na Luanda oyo docteur Matubakana organisateur yimaka monde ekendaka donc otango bato babangela mo makasi donc temne makambo ekendaka maintenant olobi tobanda bongo le 6 juillet et aussi le 5 août siko ba concert banozaka na fin semaine vendredi samedi dimanche ou comment non on a la semaine des années non il faut dépendre parce que okanga pe ba concert to déranger ba voisins o bazali kolala mais premièrement ba concert ezali prévu pendant la fin ya semaine vendredi samedi dimanche mais concert moko goya nango pe na katikati ya semaine parce que sinon ozananga wa du 6 au 5 et vendre penza permanent donc problème ezati tozala wa soki kaka misie moko boya mone tosepi tobekisa ye jeudi moko boya akobeta ni jeudi akobeta mercredi akobeta ne mercredi boye ezodépendre kaka na lisolo voilà. Merci beaucoup. Je crois que les 6, tant que les 6 jours ouverture, tu vas préciser les détails, nous suppose que la minute de la partie, c'est monsieur pour 5 la côte, bêta, tout ça d'affaires au bon ça bango. Tant que les 6 déjà, donc dans une semaine dans le bar rapport, le dimanche le lundi, tu es bandé tout bon ça, marambouana nyonso. À part yango, docteur, monsieur monsieur nous dit so awa. Monsieur na ebisabino que bartiste bazali berison na lobina ndima bartiste nyonso balinko beta. Donc chaque jour tu manges un concert. Chaque jour tu na concert mais aussi mbaté ba DJ ba na posa ba bet batu miso pe balinga ba yoka fali abeti kuna Fabregas abeti Ferregola abeti Patrick Beckham abeti voilà alors moi ndima bango nyonso exact ofuna pona pe. OK, merci beaucoup. Je crois message à mon éléki ils ont marathon au pesa boyebi que vous avez liboso te déjà et pesa soukate bon za chance tout ça va c'est aussi chance te malasima to beng sabino to ba ko varier à part yango elum se ki biso awa balobi pare crise ekoti na Angola ba producteur ba kimi ba musicien ba mesana oya na Angola ba beta ba yaka lisusu te koto docteur aboka ine ngunda na poto koto bandi komisu ba beng sa batu il paraît quoi des lisusu te donc mambo komi kilo tozana yo awa oza moko ya ba producteur oyo na mboka oyo parce que ça ochaka ba moyen po ba musicien ba longa penda Congo ayena ba na orchestre ko complet ba beta bandule awa mais ça fait un temps tout le monde a musicien ba zoyake éviter qu'est-ce qui ne va pas est-ce que la crise est continue mboka ou soit des attentes sur la stratégie nous va nous c'est la vacances c'est la fin de l'année
Bon, c'est vrai que tozali na crise na mboka. Bodi que tozali na embargo ya dollar. Dollar ekota su na Angola te. Ekota su te. Et puis lelo mbongo ekomi komata du jour au jour. Donc tokomi olanda pays voisin na biso awa. Lelo nayaki dollar ekomi na 110 000 kwanza. On a kala tozalaki na 100 dollars 10 000 kwanza pana. Na 1000 dollars eza 100 000. Lelo kozwa 1000 dollars il faut obimisa 1 million 200 000 kwanza pona 1000 dollars ya pana. Alors bandeko na biso pe ya RDC bango tu va comprendre que bakashe basengaka elekaka mpe mingi elekaka mingi mbongo wana tozwa na biso yango neti ngai nabengisanga misie te neti ngai nabimisa mbongo na poshe nga nazwa ata 1000 kwanza ya motu te oyo tosangisa oyo ye kuna afuta hotel wana kuna afutaki billet wana kuna afuti bavisa nono matobaka nafutaka ye moko nyonso puis apesi kashe na ye nyonso atikala mpe na niongo ata 100 dollars ya misie moko te eza te. Alors lelo mpo obimisa yango bongo c'est pas facile parce que mbongo emati mingi et puis population yango mpe ekota na baconcert yango vraiment culture mpenza kofuta billet comme tel ezalaka mpe te mingi docteur sunga donc au juste tozwaka na biso eloo te c'est normal ke baproducteur mpe balemba. Alors quand le docteur Matubaka nanga nalembi na ngai te nalembi te na mipesaki pose ngai moko nalobaki non musique ya Congo nakovandisa nano napemisa yango nano mais ntan napesaki ekoki siko tozoprépare bana Luanda na osepelisa bino toza na 4 grands concerts natie na date te nazali na négociation souci ya groupe Matubaka na ifulu event ezali tobetisa fe regola na stade nini alors sikokeru te C'est ça, parce que fe regola na 11 de novembre non 11 de novembre toza na po tobetisa fe regola kuna et puis deuxième concert à peine VIP awa na espace na biso VIP kaka lo moto akotelema akozala te moto akotelema aloba bino bajournaliste mpo bosala mosala na bino donc moto nyonso akoyawa kaka ya kovanda et puis billet ozala 2000 kwanza te 5000 kwanza te ekobanda mpe na ba 200 000 kwanza te likolo donc concert awa ezala VIP Fabregas ndenge moko Fabregas akobeta Atlantique nsima ye kobeta mpe awa na espace na donc toza deuxième fois abeta déjà o deuxième fois obeta donc toza na projet wana groupe Matubaka na tobetisa fere awa stade 11 de novembre et puis awa VIP na espace na biso na palanka awa tokoniakisa ye mabele na kosepisa bana palanka Fabregas mpe nde nasepelisa bino déjà akoya lisusu deuxième fois akobeta Atlantique et puis abeti awa na espace na biso. Ok, hein, docteur Matubakana, vous avez ma négociation, je ne sais pas, est-ce que la minute par rapport à faire Angola, parce que Gaulois pena, babete tout les locaux. Dernière fois faire Ayakawa, ils en 2018, depuis on a fait la zone à Sumboko, ok. Abeti souté bana bazo luka pena babite tout ne la bise pas docteur parce que yé pena na minute une dozen ma solo ana. Est-ce que faire Angola déjà pour solo li ou soit bon entamer ba démarche nan ou si pena bien to yé ba déjà. Bon, naboyi kopesa détail ngani ya kopesa détail tana ozwa date parce que fere nasolola na ye déjà ngai moko sans contact nasololaka na ye tosolola déjà ezalaki début année passé tofale fere kuta beta soki négociation na biso esilaki fala beta année passé eza masolo kala donc toluka nde toclore lisolo wana et puis na annoncer date ndenge toclore nanu te ça ne sert à rien napesa détail ça n'a pas de sens donc soki toclore na opesa détail na date mbala moko na mokuse bagolwa nyonso oyo boza na Angola mpo bao baa na wige bala bamakela bofuta mpenza batransport boya oboya te affaire egola ana Luanda kwa daboyeba kaka groupe Matubaka na ifilush barassure biso ke faire egola akobeta awa akobeta bina na stade nayoki bino mo bolubaki o déjà ke faire so Luanda tuko toboya Atlantique il faut venir dans la place monene et puis na stade nini stade à 11 de novembre oza lokwa stade de martyr na biso kuna na kini donc eza stade oyo ya monene toana na capitale esika bafere obeta donc rassurez-vous biso tokotalaka docteur kaka na système ya lisu likola lisu so tomoni kaka tokomitisila ba fin de l'année toke ba janvier mais fere azoya kaka te tokozongela lisusu toyoba oprometaki biso ke fere akoya mais fere amonani te ndenge nini wana oya po eza nazozela motu te apesanga mbongo ya ngai moko ya docteur Matubakana donc à moins que toyokana te na fere mais toyokana ils sont obligés toyokana
eza likambo lokotro. Tu dis que avec yo nous ce que nango bien pour jusqu'à la mission so baye ils en ont motivé à réclamer to kana ki boy to sala boy to zonga boy ya ngona te ce que to éviter ba producteur na pesa mbongo avant mission au lobaki na tikalaka na $1 na ye approuver ngango na mikanda ou bien vous dire que non et puis akuzala pe kate pa au lobano otikala na $100 na ngazate na futaka nyonso avant conseil de ban si tosila na kidozo bango ndeko bazana banyongo na ngai siko ba producteur mususu uzobengisa te makambo yango tooloba lobi soki groupe matubaka na ifilush babengisi fere awa ntango fere akoya oyoki bamisi balandi ye bake kosola lisusu ya ndenge nini ya kobeta mpe koto mpe lisusu boyeboye toyebi te wana tu oyo soki dokta kondima to ndeni nga nazalaka nanga motema mabe te nazalaka motema mabe te suis on play nga ta nabotamaka naza na bamillion te eza na bato oyo basungaka ngai lelo nazali na bamillion na ngai pourquoi pas nasunga mpe bato bo producteur moko oyo asengi abeta nafuta nde bien bafutanga tu nde bafutaka mbongo na bango mayoto wana na kolinga suka donc fere aye donc mpo bapesanga mpenza bamillion mpo napesa bango nsima bayokani su na fere alie bango so bamillion mosusu mais mpa na ngai il faut mpenza bamillion nazanga bamillion ngai nazwi million wana esili aliboki boyokana sikoyo naza na masa na nga wana asala pont pire masa ya Fally Ipupa nazoluka mpe nasolola na Fally Ipupa comme ça tomeka tosala mpe programme ya Fally Ipupa tosala programme ya Fally tosilisa pera zani wana biko tosilisa tokokoisa ye po tosala elo mo bia otelema tokotelema d'ensemble po topesa pe message hein po balobi soki bagolo basepeli pourquoi pas pe bawario basepela donc tamatu bakana za bon mpona bato nyonso aza te o kaka moto ya domuta be non naza warrior te naza spiritas te naza nani te naza villageois te naza soki chanceux te mais nazali nzambe to nazali mwana ya nzambe en tant que producteur il faut nazala na bango nyonso donc naza mutu ya mutu te naza mutu ya bonne musique fere abeta kitoko Fally abeta kitoko Fabregas abeta kitoko soki nani abeta kitoko héritier abeta kitoko alors soki groupe esepeli keno tokobengisa héritier tokobengisa Fally tobengisa Fally sikoyo nde fere moto awa liboso awe nsima Fabregas aye monayebi te ondire Fabregas moto akobanda nsima fere na otala programme nanga bien nsima nango mpenza tokoluka aigle toza na pire loboko ya aigle akomemela biso sango comme ça toyokana asenga biso bamillion te ingénieur sunga biso hein totelema pena po tokoyisa bongo hein balobi ye aza lokola représentant ya aigle na minito awa ye mutu aojouer pont wana entre deux kana tubakana na aigle po aigle akita pena na Luanda awa aya mpe asepesa bawario nyonso sunga biso ingénieur po totelema pena po toyamba bongo balobi représentant ya F victime na lo bango bongo da bawario nyonso mutu arepresente bango na ndenge Luanda awa ye yo pena en tout cas ingénieur tokotelema biso te tokotelema biso badokta po toyamba awa représentant ya bawarrior te mais azali pire master ya Fally Ipupa relation privée na Fally c'est pourquoi nalingi na profiter na po azokende kala mingi te Kinshasa akokuta donc bras droit mpenza ya Fally donc so Fally alie ye pa olia bandeko bola profiter na ye comme ça asala biso pont tobengisa mpe Fally aye bandeko bolanda biso bakoyeba tomsu mutu ota ye te mwa kombo mwa nini esa biso bien kombo nanga Chile Kopele bao bayebi te mais nazose présenter kombo nanga Chile Kopele donc master Fally Ipupa donc tous ensemble donc toujours wawario toujours en avant. Est-ce que bawario ya ngolo ko promettre bango ni poto ala grand producteur aza awa ye mto sala ki babinse ba ya awa babeta na ngola parce que yo zana relation na Fally promesse ni ko pesa bawario nyos bola non toza pe na grand producteur ye venanga matubakana 565 la référence ye ni mutasimbi masolo na Luanda donc très fort donc tozo promettre bawario tout donc projet Zali donc projet Zali les yemo le king de fa beta awa donc ton projet bino donc to souhaiter bino déjà donc ça il y a projet
dans le king akobeta awa ndenge ozobima kini boye okokende na kosola makambo nyonso nayebi ke ti olongwa kini déjà donc opesa biso banouvelle ya masolo afali ndeni ya ndenge ezali ndenge ozoloba ndenge wana tobima kini mpona ndule na stade ya double martyr donc tozokende kini donc esika mpe toprofite mbala moko kosolola ne makambo wana nyonso donc CRC5 aza toujours liboso donc Wario vraiment excusez ma membre donc la référence donc Matubakana très fort donc on vient na biso penda kati muta sima solo na Luanda donc on est ensemble donc ebi kozo occupé to libérer peut-être moi bambote soki bato yopesa bambote bazali donc bambote pende ezali na ba Wario nyonso à Luanda donc bambote na bino donc soutien ezali koto de photo to soutenir penda 565 et 666 donc banakin batoshiro peti ba masatu ya kin ba degu mvumbi donc tous venus ensemble kalate ba kin oya tous toujours ensemble toujours les king yayo yango wana de la part de Chile Kopele mama bibi kitokos merci beaucoup hein biso tozela to kaka ba nouvelle en tout cas to biso déjà ba bon voyage na ndenge ma Congo tozela ba nouvelle bien d'autres tout ce que biso ba hotel ma po to sisi na biso déjà na peut dernier message hein ni no repesa bongo na bato nyonso oyo bayaka bongo na la référence ici bato bapesa kope confiance bato oyo na ba concert nyonso oyo beta awa na Luanda bayaka baka toujours présent message ni repesa bango bato balingaka yo balinga musala oyo sala bon message na opesa ezali kaka bacritique ndenge yaka nde bato balobaka na yo kaka na ngai kokritike eza non facile kokritike moto aosala eza facile mais koma moto wana osala mosala wana yo moko po oyeba oh wow nzoki ezalaka nde boye voilà problème nde ezalaka mingi bon ezala marathon na toni tobongisa na lingala babe yango ndile na français kermesse bato bazoa mena kermesse bitu koleka esimbaki mais pourquoi pas bazongisa kermesse ah mais nde nini yaya wana azolala aza yumba na ndimiki yumba na ngai bayebake non kermesse eza te place oyo eza ya kermesse te mais sosali sanza moko lingi koloba te ke 2 jours après ezongisa lisusu donc eza makambo fofuta leta fo ozongisa boye eliaka ntango makambo nyonso wana eliaka mpenza mpe mwa ntango à part mbongo donc mpo ngai nabongisa kermesse wana ndenge elekaki bango batikali kosala je gaspille plus de 3 millions de kwanza oyo mpe nazwi na ngai te bato oyo batikalaki awa mpe bake na bango bambo bango mpe nyonso nalandi bango mpe te me mosusu na otia bango balalaka ta 3 jours na kasho nsima na kobimisana na bango me bayoka ta solo masusu bakasho ya Luanda donc pour dire que bameloma nyonso ya bonne musique projet ezali toza nano na 2 projets ezali na nzela ya Feregola epuis ya Fabregas epuis nsima nango tozali konégocier mpo moko ezali mpo toluka tosepelisa mpe bawarrior donc docteur Matubakana azali parti pris à musicien mon côté non moi je suis là pour la bonne musique moi je suis là pour tout le musicien donc nazaka pour la musicien mon côté non nazaka pour la musicien mon côté voilà donc à part ça naingi koloba eloko ke marathon ezali kofungwama le 6 donc samedi aujourd'hui c'est dimanche donc c'est dans 6 jours alors tobengisi bino boya ko vivre tozana ba concert ebele ba variété ya ndenge na ndenge bato ya ba théâtre musique ya ndenge na ndenge musique ya diaspora congolaise musique ya mbonda ba kodorista donc semba pe kozala wa kizomba donc tozali pe toza pena nyonso se retrouver donc comme sous tobetaka kizomba comme sous zouk comme sous musicien moko ya kuduru donc voilà toza pe na festival na kati ya si je me trompe pas le 27 toza pe na festival ya kuduru donc journée wana tobetaka ka kuduru banda 18h ti à l'aube donc kuduru na kuduru jour moko bajour mosusu tokokabola nayebi te bambote bato balanda biso famille eza na poto famille eza na Angola bato biso bapeli banda Angola balanda biso voilà mbote na ngai liboso ezali na yo mama Godé Nzikisa na Londres mbote na yo Chloé Nathan salutations à toi nabosani te na Liège na kati ya Belgique mama Solange mbote na yo sika ozali à partir ya Luanda docteur Matubakana te sali ya mama pesa bana nyonso mbote awa na Luanda bon j'ai à saluer mes petits enfants mwana nanga koli nanu te ya Joël Maonde vasesta ti saúde papa ti saúde ta
Carla, papa te saúda também. Onde está? Olha, saudação do papá. Tá tudo bem? Pronto. Tuna usukisa mbote na ba melomana bonne musique nyonso. Mbote na bino, mbote na yo papa journaliste, mbote na cameraman, technicien azali, Polo Bilili. Voilà, na suki wana. Abakiseli mbote moko na Diane Andrade. En tout cas, babiti yo tozana ye, feliz aniversário. Feliz aniversário para ti, tá? O tio te gosta também, te ama muito. Tchauzinho. Merci. Okay. Merci beaucoup. Balobi wana tozalaki bongo na groupe Matubakana et Filouche. En tout cas, vous comprenez que on était là avec les grands producteurs. Balobi Joël Matubakana, Yemutu, Asimi bongo Masola production na kata Luanda Balobi après soir rendez-vous Kalami tozana faire rigolo awa tozana Fabregas et puis l'histoire de Jézana Aigle. Camille Tébi Bawario, bon, c'est bon, en tout cas, nous remercions tout le monde. Vous essayez très nombreux devant vos télévisions, devant vos ordinateurs pour suivre votre émission Mon Question. Nakati à Gemidor TV, Balobi. Boss de Londres, tu peux se à partir de la Suisse. Nabusanité, Lolita Toko, Lolita Toko la donna. Balobi Lolita Toko la donna. Balobi moi Sinzambe, Koutana, c'est pélé quoi. Lolita Toko la donna, en tout cas, na Koutana Ginaye, na Moni Makam. Lolita Toko la donna balobi staff ezana na palanka tuka to kotika na couleur makana luka chez Lolita Toko la donna vanda wana ozapina l'aise na pesi mbote bona ba kolanda biso na bosanité à partir de qui maître El Nathan Kourou en tout cas beaucoup de salutations à toi maître en tout cas mbote bene belé bye bye. Elle est là pour nous donner l'espoir, elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Gemidor, l'initiateur c'était Yontinga, Akanga Masolo. Gemidor, la chaîne par excellence.